Non, tanga il y a liboso héritier Watanabe la cause nostra la pulga motona. Longo l'héritier. Hein? Longo l'héritier. Na longo les poignes. Yende star na bango. Muta bota ma jour mona Michael Jackson. Oh, héritier Watanabe ya liboso. Yami balé pe à sonam Luambo Makiadi. Yami ça tu na biso madilu system. Pepe Ndombe. Papa Wemba. 5 bakoki ba moi. Ba kufa. Na la vie ta o bazan vie et puis na génération la fierté ya mboka ko ba evre na ba musicien o kufa mais evre na bien sûr mais tanga ba o bazan vie ba o ba kufa et puis ba o bazan même génération héritier te ba même génération héritier Watanabe musicien même génération héritier Watanabe na Congo mobimba na moni été ozolanda donc na Congo mobimba na moni été musicien za na génération moko na héritier Watanabe mais na repesa ka ba merci ebele parce que baza ebele te ya liboso Ferregola, Jésus de Niance, Moni Koko, Tantine Fanny, Muchopi. Malgré tout ça, mbanga zo luka ke ko diembela na ba promotion, ba créer base na bango lokuta or te soboli ko zonge la relation yo mabolin na Muchopi, soboli ko zonge la relation amoureuse na bino. Bo zongelela yango. Il y a problème te mais ezana batum susko ba mawelisa balingi ko se faire marquer na katsa likambu ba monaka lokola oui bikazo loba pe ke no tenga nde nazalia wa mututu za sobe affaire koyeba na tanzambe nzamba yebi ke ozali satana ozali mutamisala mabe ayebana te ngakutu na sepele makasi na musala au corneille nanga salaki na musala au cours constitutionnel et salaki et vraiment temps ya ko traiter vraiment dossier ta la mama mboko za mibe quoi yo ozui na ote toke ndema pai na ndenga pai oyebi combien de fois Koko a bomi mboko combien de fois Koko il a trahi ce pays ba combattre PR ba na raison na poto na tous les musiciens beta na mais Koko a beta te Congo Zibula Meso TV, y'a la reine Omba, mon pépé oyo bato ba pemelaka. Salut très chers internautes fidèles amis téléspectateurs, c'est bel et bien moi, votre humble servante divine Ekofo la diva. Je suis aujourd'hui pour le compte de notre mission Expression de star Bobby Aboyezala, jamais salué comme ça, René Abiri, maman Lydia Kapajika, de bon séjour à toi, maman Lydia Kapajika, motema moto, salutation na bino nyonso obozo landa biso na temps oyo obopesa biso toujours confiance. Merci parce que bopesa biso toujours confiance, continuez toujours à faire biso ba confiance wana ebele. Je ne suis pas seule aujourd'hui, je suis avec mon invité René Abiri le Macron. Macron na biso nyonso Macron ba biende makambo lelo na sola na e moi ebele parce que bo mi tout na rapi ba question mo ebele ba bilelo yeye opesa biso ba biano ba question ezala yanga biano eza toujours yaye puis trop sola supona parce que Bobby Aza bandenge eza pas héritier Watanabe ayesko lelo na face héritier Watanabe opesa biso moi biano par rapport ya ba question wana. Bonjour René Abiri le Macron. Oui, bonjour à toi Divine Ekofo, la diva de la presse, diva na bango, diva na biso, diva na bango nyonso tout ba mesana ngo ka bongo. Je sais qu'ils ont passé, donc pour ba melango mais et les kaka na mongongo pour zara mai. Donc merci à Lydia Kapajika, bon séjour à toi. Moi si nanga vraiment bon moi ma chérie, de gros bisous à toi là où tu es. Merci beaucoup à Glody Kabasele ou à Piazala bisous à tout moment. Merci na maman Mimi Mujeka, maman na Chris Sekalanda le Bruxellois, balobi Rena Birela. Bokota vraiment lelo nana marambe bela koloba parce que internet eza koyinda yango wana balobi internet eza église te internet eza église te pona ko bomba maramba batute awa to dévoiler ne donc veut dire que lelo na dévoiler ba question yo biyanezanga. Merci beaucoup na batutu balingaka la musique intelligente d'héritier Watanabe Totori na tembe la magma la pulga Cosa Nostra balobi moto na tembe wana d'héritier Watanabe babi bakala te mi ange mi démon donc veut dire que ba question yo biyanezanga quoi. Merci.
Babi, ba question ça yanga bien nous est René Abir le Macron pour comprendre ce que ça René Abir le Macron vous appelez surtout pas rester toujours branché à mala musée qui to copier l'engezali le awa Babi René Abir tout le monde a qui album na bino tout mon album au besoin de Bobby c'est déjà mis ange mi démon et il y a déjà bima mais toujours comprendre tes albums yango banda to banda kozela yango toujours baté c'est dû à quoi héritier watana baza na mbongo te ou bien bato ba soutenir kae baza ba kimie pour tout monde ba musicien banda da ko kima bato na pe ba kimie on est celle qui album et où mais la bonne marché te album na biso mi ange mi démon ezali parmi ba grand album o wapi na kati ya Congo mobimba depuis histoire ya musique na Congo e banda moto atikala olongola défi wana azate toyebi biso nyonso tu na kati ya Congo ba album ba papa chéri ba bimisa ba album ba kofelo mide ba vina biso ba lombo ba zaikola ngalanga ba bimisa mais lelo album oyo ye pona ko compliquer ba donner tout et pona ko chamwa envoûtement na musique ya Congo Totori na Tembe mais c'est les chanteurs héritier Watanabe Aeli Bangomi Ange mi démon la musique du futur. Ba fana so bazala vraiment précédé parce que loba trop ça la salle rien. To zapete le rôle ba orchestre oyo ba so ba prometa ba tota ba 10 ans que non album e go bima mais album e bimarate. Mais biso ça que non de to loba boy donc dans quelques jours awa ba tout bazala surpris. Parce que tout est déjà mis en place que l'on batu et ça problème te batu ba longwara na bango toujours Tim Wata et oza toujours Tim Wata ya héritier Watanabe. Ok, sikoyo tozo ebate album ekomi na niveau nini? Voilà, album na minutes oyo ezara na niveau ra que non yemoko boss azota moi 100 par rapport à vitesse. Mon boss azalaki na niveau mikili ya poto pona kosilisa ba séance ya studio et lelumde jeudi tozali na journée wapi toalaka na répétition na kati ya espace Grand Kasai tozalaka wana vraiment bato baya vraiment ebele donc niveau na yango ya wana donc boss bakala mingi te azo relancer alaki na poto en plein studio je pense que bomonaki ba vidéo boyoki pe extrait ya mi ange mi démon ba ligne moko ba likolo eritaki nango est-ce que album yango pe ko simba et ya biso ko teza ko keso po combo DG Simbi yo mo DG siko zali nde ozawana omitu na déjà mi ange mi démon c'est quoi ezali nga moko mutu ozo comprendre toi batu na mokili mutu za parfait azate des fois on réagit comme les démons des fois on réagit comme les anges ozo comprendre quand on réagit comme les démons c'est comment ce sont des parties négatives Yamutu. Voilà pourquoi héritier Watanabe n'a pas voulu tout justement regarder niveau négatif Yamutu, non seulement kaka niveau positif peka Yamutu. A sangi si suko nyo somi balé qui fait l'homme, la positivité de l'homme et la négativité de l'homme. Tout simplement moi. Voilà ce qui dit mi-ange, mi-démon. Voilà. Voilà, mes chers internautes, pour comprendre aussi que mi-ange, mi-démon, et là qui si donc vous allez vraiment calme, vous allez poser, beaucoup album nebino et qu'on se paye ça, quand on dit message qu'on se paye ça, vraiment si que tout le monde réconciliation, moi et salami, Nicolo, hein? Tant on va caboler dans façon internet et comment on a habité. Et bougera vraiment internet et le lotomoni bayokani banani wana Karine Mokonzi et le maestro Fabregas. Voilà omoni zoba na zoba basala ka buzoba moko musenzi pe na musenzi basala ka musenzi moko. Donc omoni mdaliboma sugende mutoto sala kaka na balabala soko tunie yo mto sali kaka place wana awangana parce que ana inconscience. Ba artiste belé na kati ya Congo bana immoralité. Ozo comprendre, tu n'as encore rien. Onga moko producteur, produit fouati. Oza elo côté. Batu baza ba osala ba makam na kati ya musique ya Congo. Akoki ozana ba moyen na yo bien moko zo. C'est yo ka ba moyen ni par rapport à quoi? Wana no locataire non na ma campagne. Ozo comprendre. Wana na lupangu te ko noté batu ba yebiso pendeni te. Yango no moni ba musicien ba kendaka trop pressé na vie. Lelo yo bokomi koluka bobimisa bozo bimisa inspiration pe si la raté et sili
famille ya papa Wemba baza na kanda ya danger balobi ke non comment Muchopi okoki kozwa bason ya papa Wemba obeta nango banzembu na yo ya swede ya salité ya na sens te manque d'inspiration manque ya promotion mbongo ezate baza bloqué bakomi ko senga intervention ya ke batuma baya batsa bango mo par rapport à moi du poids pour album esimba mais esimbité réussite ya album ezalaka nini ezalaka quand tu fais de très belles chansons composition texte moko nanu ya bien. Voilà pourquoi je suis fier de Héritier Watanabe. Sous l'andi banzembo lokwa ba tout en noir. Olandi banzembo lokwa ba reine de Saba. Ozolanda. Olandi banzembo lokwa ba DDD. Olandi ba BM. Oyoka keno écriture eza ya Héritier Watanabe. Nzembo yango moko esa la promotion nango et puis tango tobimi sara premier album. Mabola la rana bisote. Ozo comprendre mabola la promotion tes promotions moko ta sala. Alors ça la promotion par rapport à quoi elle est d'abord qui dans ces pays parce que biso te bi Azalaka attaché de presse il y a Héritier Watanabe. Non, faut faire et puis mon thème a dit sous Héritier Watanabe babi Héritier ndot tele mon thème makasi ya rené. Tout le bano vérité. Pardon. Ndenge vérité vraiment te biso mi balika tata ndenge vérité. Héritier Watanabe ndot tele carré mon thème te. Coacher mon thème par rapport à quoi? Attaché de presse na. Non. Toi ndé pe ko sala et puis pour ba yo. Confiance. Là où se repose le cœur de Héritier Watanabe, na faire où etali maramba musique. Il y a la premièrement na ba artiste au baza ko accompagner. Mais ba attaché de presse pe ba sala non. Pour attacher de presse comme na ni ponde tinga rena bina comme na niveau que non na fandi beno lo belé Héritier Watanabe. Ils ali confiance au azanango na ba o bazali ko accompagner ba bimiselo komo wa bien. Et convaincre nga René Abiri na scène ni na peseli yango makambu na cheli yango pe mbanga. Ozo comprendre ce que yebisa ngai ba kotiele confiance par rapport à quoi? Ma bola za neka ka simple mutu mo bato basenga senga bambongo na banzela kolanda artiste Héritier pa ko kabele moi moi sans moi nini tout ça et ça les moi ça. Yé mutu ko a réclamé que boyibaka Héritier Watanabe ba yibaka ba bijou na e. Te wana ezali fausse information ezali ba biloko mo boye oyebiso zo linga okabwana na mobali. Olinga ukabana mobile était mais olinga ukabana na mutu ozo comprendre tirer na bito na kabana na iPad na comment créer iPad moi ba rubrique mo bekeno de iPad na mona ki otala ki Rachidi miso mabe était non na mona ki iPad obanda ko yokelela ibaka oh mais ce que iPad na ibaka relation nini ozo comprendre oh iPad nde ba bongo na ibaka ne cameraman iPad a journaliste so boko welela nini. Vous comprenez? Il y a un sens, il y a un débat inutile pour se mettre à la télé pour en parler parce que moi, je suis trop dans la vie. Il y a des difficultés. Il y a des familles qui sont pauvres. Vous comprenez? Famille ba soda, famille ba na fingi na bana ba soda te. Bana ba soda to na bango même moral. Bana ya na bana ba soda ou pe ba kota ba classe, ba tangi, lelo ba sa fierté pe ya armée. Na aux exemples le roi ba fina honorable Zakari baba baswe. Moi na soda, vous comprenez? Nga moko René Abiri, pourquoi la lobaratie vraiment? Ah Nzambe. Mon général, oui pas mususu, kombo ya la te, moi na fa lobara bien. Moni mapinga ya lorande to bota mina papa no aza soda. Mais babenga ke mapinga. Vous comprenez? Ah yo mwana mapinga nga mwana général mapinga. Donc ba benga mapinga ezana ya soda. On a une mokonzi. Oh, comment na souciate. Ah, mokonzi. Nenin. Ah, mokonzi. Mais respect mokonzi. Au monde pas solo là. Pour ebike o solo là na muta za mibeko. Donc soda taza na ye liki to benga ekaka mokonzi. Ozo to benga ka mokonzi ka. So mokonzi ya famille. To ebi marambo wana te. Na kati ya na cahier de charge vraiment Congo vraiment na ba kombo. Moi na ma bolin atiko ko sarabatu. Et puis, il faut pas la vérité. Promotion ni malonga ya artiste ni ya sala na kati mboka oyo. Ceux qui promotion ya Gaz Mawete par rapport à relation amoureuse bazalaka nango na Gaz Mawete. Ozana ba preuve. Na preuve nga moko ye moko yebi position nga na kutena Gaz Mawete. Gaz ayebi ye moko position nga na kutena Gaz Mawete. Maram na loba ya vérité. Ozon ayebi ye moko
asalela guest na te promotion nzembo wana olingi nini ozolanda asalela yango promotion mais biso toza non attend wana te ya keno to banda ko koluka mutu moko boy asa non premièrement pour travailler la promotion il faut avoir une cahier de charge ozolanda so tout na ema bolin cahier de charge na ezalaka nini pour travailler pour signer des contrats pour travailler avec les artistes musiciens na ba promotion omoni Fabrigas a un telo mbala moko asenya bi oh non na bimisi balbum ebele awa tu étais où polo balelo ke note oye fongana sala nibe non Fabrigas alobi te ba makambo atindi yo te mais ça se fait aussi ezalaka nango pe que olingaka artiste na yo neti ngande na bola diva babinga mpanza ba faire rigolo na ko sa pe na zuna rapeni na faire rigolo nde nde auto bimisa déjà inondation ebimaki na zuna on a posté on a page nanga et ça les noms parce que ko poster ça problème te ko poster ndeti yo il y a problème te mais ezana batum susko ba mawelisa balingi ko se faire marquer na katsa likambu ba monaka lokola oyibi kazo loba pe ke no tenga nde nazalia wa mututu oza sobe affaire koyeba na tanzambe nzamba yebi ke ozali satana ozali mutamisala mabe o progressera na vite prévane biso tout tozalaka na ye to progressa ozoma mutazonga simazate mais que telle la condition de vie na ye maboleng mais azana poto ka te mais poto ngo fotu na condition nyonyo kendelelango na ndenga sorobondo tala poto ngo komi bakomi kozwa vraiment na ebite mama yunde tu randoza nuka kitoko boye bazuyo bakende babaliso na mobali mo ya kobalisa kaka pona mukanda est-ce que ezana sens na vie humaine ya mutu soni salara soni donc il veut dire qu'il faut présenter Fabrigas Sorabi faut représenter nous comment on dit cahier de charges et puis il faut comment on est propre aux hommes maman bolé on a problème écriture atanga te biga quand ba sérieux on a paiement ba guerre ba nini tout ça là muta kolina ba obi sotunye so lisasi akanini ayebi yango très bien wana kutu ya problème te mais yaka na yata na alphabet français ayebi yango te voilà. Donc le lot qui Karine Mokonzi aye obi que non a besoin de réconciliation na René Abiré. Oh boya. Te simbate. Yana batu. Comment? Te yana batu mususu monde sana. So esengi ke ekende ka bongo ekika boton supeti liwa. Ndenga boza ensemble. Le lot les autres. Tozalaka na biso ensemble. Mais ye mora yebi mabe. Et puis ayebi ceux qui muto reconnaître mabe na ye. Que moi la moi sur te yo. Odi ke ma bolé ama mama na ncho. Aluka ngana ba façon nyonso tu aluka ba façon tu yo luka ko détruire nga ko tambwisa ba fausse information sur mon nom ko luka ko tia batu na minute de to sula nobwe yana batu bazo luka ba façon yo cibler nga pour non sala nga mabe mais je suis le Fatou de la presse le Mandela veut dire que pose nga ezo autant ba leader robino bobanga la katsa mboka oyo nga lobela bango clair ba beta musique ya loyenge ba bonga pété na vie komone danger te aza elo côté loro la koko ayebana te nga kutu na sepele makasi na musala au corneille nanga salaki na musala au cours constitutionnel et salaki et vraiment temps ya ko traiter vraiment dossier ta la mama mboko za mibe quoi yo ozui na ote to kende ma pai na ndenga pai oyebi combien de fois Koko a bomi mboko combien de fois Koko il a trahi ce pays ba combattant PR mo ba na raison mon na poto na tous les musiciens beta na ye mais Koko a beta te moni Koko Tantine Fanny Muchopi malgré tout ça mbanga zo luka ke ko diembela na ba promotion ba créer base na bango lokuta o te soboli ko zonge la relation yo mabolin na Muchopi soboli ko zonge la relation amoureuse na bino bozongelela yango bozongele la relation amoureuse na bino oyebi ndengo betaka lisolo ndenge batombola makolo na parking na ma campagne ozoye baba audio anezali na téléphone ça c'est du nouveau boyo karanabino ba audio mais on a bimisali une émission na yo et à somme voilà voilà
Mesdames et messieurs, comprenez comme ça. Je suis avec René Abiri, bien ambiance dans la René Abiri. Mobile pareil Fabriga, si sous sa boya qui n'est pas pardon à Karine Mokonzi. Non, là moi je m'en fous, hein. Je m'en fous, il Fabriga Sangwazana Namboro. Asa musicien na biso ça la honneur ya Congo. Te honneur à Congo na yebi bat basson ba papa Wemba héritier Watanabe bat beta ba voyageaka. Il est pas voyageur. Ko ouais. Agenda wa. A voyageur. Bon, yebi ça va héritier Watanabe akenda. O héritier Watanabe akenda déjà Canada, na ba musicien Paris Kutugolo ba. Zongi ça bango. Afrique du Sud. Zongi ça bango. Acte basala kiza acte ni. Ya ko bima to ko zonga. Ko bima ba bimi pe ba zongi. Angola plusieurs fois, Brazza plusieurs fois, Togo, Côte d'Ivoire plusieurs artistes ont fonctionné en côté Sambongo. Dans le trésor public, il y a l'État. Bah départ pésolé que belé. Te ba départ est normal. Mutuna muta kolongwa na ye, wa Monique nota se sentir à l'aise, a kolongwa na ye, a okende na ye. C'est pas grave. Sur OK. Et lui ko le po héritier nde makambo, aussi longtemps héritier Watanabe. Otalaka ngando monanga bo. Je suis bien chérité Watanabe, Totori Netembela Magma la cause annonce à la Pulga. Pas si na bango zara ke po héritier lobe na bango. Na comprendre que non Rena Biribolingue souste na mboko. Non mais meka na miki le pot débat pesa nini. Et si là est mais ba jaloux ba telema ebele ba kotelelanga banda kwa banganga. Mais lo repanze équipe nationale ndé yangwana. Leader tala obi tokoza msota 100. Mais soza li pamboli na yo. Oza nango kaka. Rena Biri, garçon makambo. Chance belé belé toujours et le repamba le général de fois bakalate. Toza nakin déjà c'est dimanche. Toza dana général de fois on a 4 terminaux dans quartier du Congo. On a dit que ba iPad ba Rosala, Rachidi pe a Rosala, yo pour Rosala. Donc Rosala na aéroport international Angile à partir déjà il y a 11h Rosala na pour royamba le général Jeff de fois ou a Rena Biri razo travailler comme état attaché de presse. Voilà. On voilà bon héritier Watanabe basala esubwendeni. Ndeko na ye frère na ye Ferrego là azwa liso akeko zwara merci mon azaki animateur ya Ferrego là. A commissaire ya ye. Pour ani ko botola muninga animateur bon. Te héritier Watanabe. Moi dès qu'il a créé moi. Non, héritier Watanabe se parle bien avec le chef Ferrego là, je suis de nuance Motoyambo, Nika Boronina, leader ya orchestre na ye. Et biso tout ebi o ekomela kinde kona biso Bercy mwana eza acte de reconnaissance de Bercy envers moni biso to lingara mingi kate ko tala ba mara mususu pe na bandenge mususu akokabe ko yaye comme ebe kaza pas faire rigoler faire la faire rigoler nda pesa ye so faire rigoler à libérer à Bercy wala nga azwaye maintenant faire rigoler Ferrego la zala qui occupé et bikara bana mo bebele bele Ferrego la mo ba voyage bele ala qui occupé ndé Bercy à moi na lele la ki na frère na héritier Watanabe la cause nostra la Pulga muto linga ko liana batunyo surtout muto linga ko partager na batunyo surtout mais et ça la rabango ndé passé pour héritier nakata Congo qu'on se le dise la vérité s'il y en a deux artistes et musiciens ou partager vraiment na batu balinga peu importe ça au salake mabe na 12h na 17h okutani na ye eli kolobate ke azoba eli kolobate ke a faible mais il est en train de voir et il sait comment faire les choses et quand il rancune mingi non il y a la rancune abimi sa Bercy au monde était na Ferrego na stade des Martyrs bazala ensemble donc c'est toujours la famille Bercy mwana azai pas héritier ils ont toujours la même famille ceux qui Ferrego la pas na besoin Bercy a intervenir à Roloka soit dans l'administration au délégué Moutou et au Kende Komonae voilà. Voilà René Abiri, est-ce que côté il y a quelques musiciens, peut-être 5 musiciens au Monaco, bah on vraiment ça la même ça la bien car le roi Toto a terminé à ça là. Voilà 5 musiciens na ratsa Congo ba mbara musique bien au baza 100 microbes. Baza ebele mais tanga na nous 5. Na tanga kana nous 5 voilà au baza 100 microbes ponga il y a des artistes et musiciens au pe na rotanga pe na ba kombo na bango pe au ba BBC musique ya Congo te on otanga bango lelo te mais lelo tanga non tanga kasi ya liboso héritier Watanabe la cause nostra la Pulga moto na te longo l'héritier hein longo l'héritier na longo le poigne yende star na bango muta bota ma jour mona Michael Jackson oh héritier Watanabe ya liboso ya mi balé pe a sonam Lwambo Makiadi ya mi sa tu ve na biso Madilu system Pepe Ndombe
Papa Wemba 5 bakoki ba moi bakufa na lobi tanga o bazanvi et puis na génération la fierté ya mboka ko ba œuvre na ba musicien ko kufa mais œuvre na bien sûr mais tanga ba o bazanvi ba o bakufa et puis ba o baza même génération héritier te ba même génération héritier watana be musicien même génération héritier watana be na Congo mobimba na moni été Ozolanda donc na Congo mobimba na moni été musicien za na génération moko na héritier watana be mais na repesaka ba merci ebele parce que baza ebele te ya liboso Ferregola, Jésus de Niance. Donc en dehors il y a Ferregola, nani lisusu na mona. Nani ko nani? Fali Poupa. Na bieta. Nani? Nzambe na bire émission ko miso kitoko nzambe ya bire. Émission ko makitoko ngana lobi na nga ke na yebiete za opinion na nga. Et ko yo obligé ngana yeba il est qui dans ce pays? C'est notre musicien. Il vient d'où? Il provient d'où? Dans quelle brousse? Il sort d'où? Je ne lui connais pas. Kombango Sunani. Kombango Nani. Fali Poupa di Cap la merveille. 3 fois king. Nani. Koko Mobutu tondengen. Hein? René Abiri donc te. Nandenga vrai vraiment nandenga vrai yobi Fali Poupa te. Te na ebiete. Na ebiete vraiment na Congo a vraiment tout tikala jamais aux ana musiciens na kombo wana oyo otanga de na ebiete vraiment na ebiete et les nango batu vraiment te mais na ndenge vraiment lokuta mabete na ebiete pe na est-ce que René Abiri lobi royeba Fali te na ebe après lobi ekoma ke na ebi mususu aza jeune talent abiminde sika le rôle yo yebi yebo kendara bo salara nebe émission moi trop pour aluka yebana pour nga vraiment OK pour chuter René Abiri mot de la fin na yo si te na si ça ta parole on nga ma koyeba ba artiste émission na kata Congo depuis naeba papa chéri depuis naeba papa Wemba héritier watana si mot de la fin na yo voilà donc merci beaucoup à trop na le Bill Gates Cardozo Mambawan Kena. Merci beaucoup à celui qu'on appelle Yawili Moucheni, le véritable code mondial, mon parrain. Merci beaucoup à Lidza Kapajika, moi c'est Nangama Bomwana. Bon séjour à elle. Ouais, bon séjour à toi. Kilo à Londres, Paola Schengen. Maman na junior à Ombo, moté ma Floris à Ombo. Philo Bola qui s'est trifasé, merde, les chandelles battant tout maman paradis. Cornelia Doussi à Givenchy. Ah mais comment? Yaba Doussi. Yaba Givenchy, Yatembe. Merci beaucoup. Et le joueur l'original et le véritable Toza. Bah programme se répétitif Zara Wanara toi toujours dans espace Grand Kassai na espace Grand Kassai na Beauvant Toza wana chaque jeudi de local le lot de monsieur Silibwe na kenanga répétition et ça la rend bien. Ok, merci à toi René Abiri vraiment Nandengo Onzima qui invitation à Bisso. Merci aussi. Merci très cher internaute, c'était comme ça votre humble servante Divine Ekofone dans le bon Nandeka bien de tout sola qui n'ende qu'on a René Abiri René Abiri le loi qui n'a compte Nandenge héritier quoi. Tout sola bon ma solon des alaka pour finir je tiens à remercier Batunyoso Basouté Narabiso Batonia. La monité donc restez toujours branchés bon s'abonner massivement pour finir je tiens à remercier la pesi merci Nzambe bino la pesi Nzambe merci la pesi Nzambe merci vraiment la pesi merci na famille na ngai mobimba na réalisateur à Moulai il y a Moulai Baka donc il y a Boyet Bazua puis donc merci à toi et moi et vous on se retrouve tout juste après Congo Zibula Meso TV. Y'a la reine Omba, mon pépé, oh, bato ba pemelaka.